Télé 24 Live, votre réseau d'information. Voilà, bonjour, ndeko bazolanda biso na tele24live.com. Nde bozomona voilà, nala vérifier na bandeko bazolanda biso nala vérifier moi. Excusez, nala vérifier moi son le temps bandeko ba rejoindre biso. Voilà. Nde bomoni titre émission na biso lelo ba combattant ba intervenir na problème oyo eza koleka ba réseaux sociaux affaire ya ndeko na biso Gisèle Mpela na maman Denise Nyakero première dame à Congo. Ba combattant ba benga mingi ba benga mingi alain ozomona makambo ezoleka ba réseaux sociaux te il faut to intervenir to pesa point de vue na biso na mambo ezoleka ba msupe ba bengi ba lobby eza vie privée. Eza pena nécessaire te bosa l'émission pour nango pour eza vie privée bande on so abike ba président ba musicien ba na vie privée te donc photo solo nango mamuke na télé 24 awa yango na zalaki na invité na biso tozala na elelo combattant moko o pe boyebi na diaspora ndeko na biso toko kaburane sujet lelo bo teninga pena rigueur mingi te lelo na la télévision lelo parce que naza sala presque nyonso nga moko bandeko fallait ba aider ngai lelo bazana ngai te donc bo comprendre moi ba bilo mike donc to sala ngona bino na direct nde bozolanda biso le temps bo partager pe émission na biso voilà to zana de corruption combattant to kabola sujet oyo ou etali ndeko Gisèle Mpela totali ba audio tamboli ba voice tamboli artiste Alain Mpela zo intervenir pour na sujet aller yale kine Gisèle Mpela bamso balobi ezalaki buzz bamso sur le bi eza lokuta bamso ba vidéo tamboli bele ba bini nezo laksa yango final na finalité nango lelo à l'air nazo pesa pe pour batimi ba ibisi ba ibi problème yango te funa pesa d'abord problème ezanini la problème de la mouki na tongo ndeko Gisèle Mpela o azali moko maîtresse o azalaki copine ex-copine ne bazolo baya ndeko Félix Tshisekedi président de la République donc bazalaki na ye tant président komi Félix a eu pouvoir ne a bengisaki ndeko Gisèle Mpela ke na Congo comment ça s'installer bazo vendre ensemble ni neleki to yebite na tongo tolamuki tomoni Gisèle Mpela a Tchemuto a filmé ba policier liboso na ye ba zo menacer ye et pas ya première dame maman Denise atindi ndeko François Beya pona ba kangaye région ebadité progression tozoli ba quelques heures après tomona susu vidéo musezo tambola ke batango bazaka wana et après toyomona bandeko mosusu ya media Congo na otanga kombo penate so kotana ba page na bango omona ba mosusu ba first class ba mosusu ba nini mais tozui quand même extrait la vidéo na tant to introduire invité na biso to chabino il semblerait que ndeko Gisèle Mpela ba en avion na first class na première classe aso bazongisi ba donc ba expliciter na Congo neta koma to yebite soka koma belle soka koma française yango ba combattant ba biba le kalelo po to me go développer sujet o biso na bango ensemble voilà to introduire d'abord ndeko na biso o azana biso na plateau lelo o toko kawane sujet o na kombo ya Olivier Bolia a na Toronto allo ndeko Olivier Bolia. Oh là là un instant l'état n'a ajusté volume. Allô? Voilà. Voilà. Ndeko Olivier Bolia, bandeko balando boni kuna. En tout cas, kaka sous le choc, d'abord ils ont les canambo canabiso, tu veux pas dire que de plus en plus, mbo canabiso là qui les alliés vraiment dirigés la malomate et nouvelle au du Koloba, il y a des conabiso, Gisèle et surtout vraiment et choqué biso et là qui c'est que Congo est vraiment sous occupation d'un papa Ngwanda Zago.
Voilà, au salaire moins fort le wape moi makasi pour la moi bandeko bazo réclamer awa moi volume volume eza assez donc eza pe côté na ngai awa donc eza moins difficile pour na partager émission oyo bandeto landala bandeko mususu au salaire moins fort le makasi voilà première question to landaki bilili biso nyonso tout makambo ezoleka. Voilà. Voilà. Voilà, volume sur 565. Voilà. Situation sur le Congo, biso somona kiango, première question. Réaction des années dans la vidéo parce que na tinda la vidéo ni surtout dans le cas. Réaction d'aller à Kanda parce que d'abord président de la République Otozanaye a dû Bokondi na tricherie. Donc, Azali ont toujours bien dans le poteau président de facto ou président de fait. Tonimi, quand même, malgré que mon candidat soit gagné l'élection, comme on a eu Martin Fayulu. Aïe, Bisso n'a pas conduit tout balobi bon, Azamo Lambo, Kabino Boyo qui bat discours et qui est belé. Allez. A commis qu'au temps où ça m'a comme Nambo quand même. Oyo te okomona lelo eza kochoke biso parce que président azalaki garant ya bainstitution azali wana mpona koprotege bacitoyen congolais nyonso. Alors tomoni ke mwana mwasi Justin Pela oyo azali mwasi na ye arrêtons de tergiverser aza mwasi na ye bo mwana ya suka botami je pense eza une année passée. Donc, moi, je suis en plein pouvoir, moi, je suis vraiment photocopie. Il y a Yemoko Papa, photocopie. Il y a Etienne Tshisekedi, il y a moi. Alors, et là, je suis choqué, Choki, yo, na moi si, na yo, Boswani Nandaku, allez, moi si na komi ko utiliser. Instrument, il y a Mboka, la justice, la DGM, pour expulser des Konabiso, soi-disant, avant la nationalité belge. Moi, pas Nyonso ya Félix Baza, la citoyen belge. Denis Nyaka ou Moisinaye, Azali, rwandaise, belge, et puis Nama Mikanda, monsieur ya Bangleterre. Nazomona, entourage ya président de la République Nyonso, Gabriel, Nani, Banyembo, Vide Chimanga, Bango Nyonso, Baza, citoyen belge. Parlement Nabiso, c'est constitué à 40 à 50% des gens qui ont des nationalités étrangères, Bacha, Moratom, Bonako, permettre de la mistale. Alors, en vertu de quoi va expulser Moutou, Namboka, d'abord, Ezali Aye, Boyazali, plus congolais que Denis Nyakeo. Allez sur Google, tapez Nyakeo. Au moment là, Google Sabino, c'est une ville du Rwanda. Dans le but d'être raconté comme ma congolaise, mais origine, Yamon Nyakero, c'est une ville du Rwanda. Ce n'est pas, est-ce que possible au monde là, comme mon Congo et dans le Baneti, Ching-Chong, mais Balobi, origine en Congo, en Congo. Donc, c'est-à-dire que Moutouana, Aouta, na Rwanda. Nous allons contre Bandéonabiso, Rwandais, nous allons Kakakoloba, vérité, au solo. Alors, Moutouya, Oyo Soki Tolobi Totala, O Makila na ye, Oyo Keba, Azali na protection. Azali, des connaissances Gisèle. Alors, moi, Gisèle Pella, je pense que Otomoni et Zola, que le président Félix Tshisekedi est un homme à femme. Il a dit d'abord à Lingui Basimingi. Mais
na bango ye moninga na bango soki eza mpona misala mabe to mpona bosolo. Alors na basi nyonso aza nango il faut yeba kogere. Ils vont nous dire oh Mobutu asalaka boye, oh Kabila asalaka boye, mais makambo Mobutu Kabila Kasavubu Lumumba basala etikala jamais kokoma sujet ya kosolola ngo na kulele. Eloko emonani ya solo que président Félix alingi basité. Natanga Mobutu tozavo tumoni Mobutu tumoni ba maman. Mais tozomona lelo que président de la République azali wana pona ko dévaloriser la femme congolaise. Au point même que Azoko faire expulser sa propre femme et ses propres enfants. Vous vous rendez compte, il y a degré, il y a qu'au soit et saliba congolais à travers le monde. Président de la République Azoti Nabasoda, Nandaku ya Mwasi na Yemo. Est-ce que Mwasi na Yeba a balayé? C'est ça aussi le problème. Mwasi na Yeba, moi na souka bota magi anepa. Azali Mwasi na Ye, et puis, comment ça va dire que Maman Gisèle Belayaki na Kinshasa na Roto Bengi na Loboto, le regroupement familial. Na tangu Félix Akenai na Kinshasa après l'élection na Ye, na ndeko Nyakeru bazaki marié te. Soki omoni ba bague na ba mariage bani kolata makaka jour il y a prestation de serment. Mais mon colonie babala naki personne ayebi. Tomona Maman Olive Lembe Sambu, président Kabila comme un candidat. Bakene kosa libala na bango baboye ki kobalisa bango na l'église catholique. Bakene kosa mariage na bango na l'église protestante. C'était aux yeux de tous. Tout le monde a vécu ça. Mais ouais, elle parle à bango, et ça sûrement par document Maurice Salamaki na kubombana et des documents oyo mutumoko ayebi et ce qui est ali et Salamaki na bosolo to na bosolo te. Mais tout ça pour déplorer, et ça dit que le président de la République a la kisike azali na bolingwa ba mamate. Il est prêt à humilier la femme congolaise. Il est prêt, il y a pour Sambouissaye, il y a pour Sala Nyoso, pour les illégal pour la Konyokolaye. Voilà un peu on a boloba, Nangoma Oyo, papa Alain. Voilà, merci Ndeko Olivier Bolia. Mais tu comprends ça, biso ça ba image au monito la tibino tout à l'heure, ok? Wana ba image bazozwa Ndeko Gisèle Mpela bazozong saye na Bruxelles ou bien à Paris pour avoir information dans nos autorités. Est-ce que ça d'abord légal qu'on explique mutu nengo wana bon motif peut éviter tout le monde il y a lettre il y a étabalette tambola qui je pense que ba to balancer on peut il y a DGM et convoqué ba inviter qui madame Gisèle mais à se présenter mais ba suite décision il y a quoi expliquer est-ce que la loi est normal qu'on explique mutunengo wana na pays ou a changer nationalité to loba eza pays penza oye ya bota mikunate naza juriste te pasteur Abito Papa Alain et là on a relobaka que normalement la procédure judiciaire nyoso ezaka étape par étape pour la lettre notoriété. Est-ce que automatiquement il faut l'ingola que bon on refoulé mon tour Babilo Konyo sur un refoulement est sanctionné par un juge. Et ça c'est que le président n'a pas d'auto qui va comme va tangiwana par un mot bazo de to yebi tout ce qui est authenticité. Il y a même la lettre voilà. Il s'agit bel et bien d'un harcèlement sur sa personne, monté de toutes pièces par Félix Tshisekedi, président de la République, et Mwasi Naye, entre guillemets, pour éviter ce babalanaka,
na mairie nini to document nini parce que baga mariage moko elatama te elatami après nini. Mais tout ce que nous savons, c'est que même Gisèle Pella, elle a beaucoup contribué, ainsi que sa famille, à un succès. Il y a Félix Tshisekedi. Ce qui faut se rappeler, pendant la période électorale, bao bazokanga paki béton, quand on dit bien piana bawera, iboyaka koyembela Félix de la campagne. Mais c'est le frère de Gisèle Pella, Alain Pella Yoka. Voilà. Donc, il est bien moutou. Ayaki, Kosala, nous pour soutenir beau frère Naï. Il faut se rappeler que ces événements-là, il n'y a même pas 2 ans, c'est pas encore 3 ans. Mais, malheureusement, le col à pouvoir m'a dit chose à Maboko à Rwandais et que Désir Nyakero, Azali Naborgine, côté Wana, et Bazak, toujours pour permettre au Nyonga, au Nyokula Congolais, dans ma belle, il y a encore qu'on a Bango. Voilà. Tout ce que nous pouvons conclure pour le moment, que le combat ne fait que commencer. Parce que Oyo est commis trop, c'est trop. Voilà. Voilà, parlons d'Alain Pella, parce que tout c'était comme on a dit, on a audio et autres Alain Pella, là, on a la cousine, il y a Félix, c'est ça, on a pour audio n'est pas mal battu sur eux qui ont un combat Rosalie Mbombo. To yebite mais na ndenge ya musala to sala ba volume de ma kasi kota Rosalie Mbombo lingo laksake yem to enregistra ki Alain Pella. Bazo condamner Alain Pella na ba propos na ye mususu o abimisa ki na audio wana pour na chef de l'état message ni yoza na pour box. Moi Alain Pella c'est un frère et que je pense que il a vraiment parlé en grand frère moko responsable. Ce qui pour moni alobi bien que ça a relation il y a la bisonio so mibali basi okuroza nozalaki ex-aboye tous dans la motoboye. C'est là, ce n'est pas le problème. Le problème est que Gisèle Pella, c'est une Congolaise de père et de mère. Oyo bango bazo Roganga. Denise Nyakero n'est pas une Congolaise de père et de mère. Mais pas là, ils ont dérangé la nini. Politique na bango. Donc, et loko basali, ils ont sacrilège. Donc, c'est pour vous dire aussi, d'une autre manière, que ba malobo bango ba binistaka, ils ont kaka maloba. Omoni, et sikanini, différence ezali entre makamu balobaka na oba sala. Mona mwasi oyo Gisèle Pella azali mwasi ya Félix Tshisekedi. Azalaki. Azali mwasi na ye. Azali mwasi na ye eloko moko te oyo ezalaka pe relation moko lokola ba relation presque nyonso ya mokonzi ya mboka ezalaki ba relation moko kaka union libre. Ozomona ena motu ofani na ye bobandi obengaka na communement na photo fanda tofanda soki pusan tofanda biloko moko yaka tofanda. Mais bazo condamner Gisèle Pella de trop quand même bazo jouer rôle ya première dame bazo kutana batu sous attaque ce qu'on reproche là c'est faux. Cette femme vit en total effacement. C'est faux. Tout le monde n'aura jamais, comme il est de coutume, Namboka Nabiso, Maman Liv Salisa, Maman Denise Salisa, Toyoka jamais combo, il y a Gisèle Pella Salisa. Non, il ne faut pas trop utiliser toujours la plateforme Nabiso pour nous créer une histoire moko d'abrité. Félix, tout le monde même na voyage à Soupa, comment il draguait des filles. Ozomona, devant caméra. Azola lisa, azo folé, ala liseli, moi la mokémis. Tout ça. Ce ne sont pas des choses banines. Mais le fait qu'il y a Gisèle Pella comme bouc émissaire, il y a
un comportement immoraux, il y a président de la République. Ce n'est pas juste. Cette femme a soutenu Félix. Vous savez, Félix n'a pas vraiment beaucoup travaillé dans sa vie. Ni à cela, Baïtit Mingité, Moussala Yamalonga, à Soua vraiment des. Alors, toutes ces femmes-là, y compris Niakerou, y compris Gisèle Bella et bien d'autres, soutenaient financièrement, Banini, Boebikaka, Nengezalaka, et pas la moto à Zangimbo. Voilà, mais papa, avant que ceux qui m'ont... Félix n'avait rien. Son destin n'était pas tracé encore. Et son papa ne voulait même pas de lui en tant que politicien. Donc aujourd'hui, pour remercier même Domoni Awana Canada, Nani, Likamona Mabele, foutre un voyage au Kenya, France, Belgique, États-Unis, Colanda Félix, Lélo Azouani. Tous ces combattants d'Europe, ce n'est pas un cas isolé, mon cher Alain. C'est en anglais on appelle ça pattern, c'est-à-dire habitude. Il y a pour utiliser ça dans le bateau. Il n'y a pas de conseiller José Mouilly, n'a conseiller Simon Sial. Olivier va soutenir Félix. Solo Nibiso 4, mais il monte malanga, le coup les avanango, na boya. Donc il n'a pas peut-être j'allais être utilisé mon intelligence pour lobby ma boîte de travail. Question avec Kima. Avec Kima. Paul Bolia, la Clémentine Pen, on a dit non. Ngai, Nazana Somo, Tshisekedi, Wanate. Heureusement, il est souvent Ngai. Parce que moi, on était au-dessus d'eux quand on était au Congo. Donc, il y a moi, et complexe, il y a de landa, voilà, il y a libération du pays. Je ne suis pas les personnes comme les Congolais font d'habitude. Moi, je suis les idées de quelqu'un. Quand je suis séduit par ce qu'une personne me dit, à Kosala, Boé. Mais ce n'est pas parce que, moi, je dis non à lui. Bon, question, mot. Bato balandi, papa Alain. Bato balandi, lelo, bango wana, bazo zouasiko, monnaie de sèche na bango, ingratitude. Boyo, et yebani, la famille Tshisekedi, en général, à part Pasteur Moulumba, mingi la kati na bango, même bandeko bazali na Kinshasa babi, tokutani na Christian Tshisekedi, aboyi kopesa mabote. Donc, bango ekomi, bato nyonso basalisa bango na kimobola na bango, na Belgique. Bato nyonso basunga bango, lokola ndeko, Moïse Katumbi. Bato wana nyonso ekomi siko temps ya revanche, tokomi na mbongo, tokomi likolo na bino. Or, mbongo, bango bakomi nango, eza mbongo musala te, eza mbongo ya Congo. Yango na, biso tu lelo tozotala bango kaka bozobi, 37 ans de liti yango, ezaki po tosuka na ingratitude. Bakongolais ya tout bon, ezala baluba, o babundi, depuis 82. Bango nyonso, bazwi eloko te. Félix azwi bakamarade na ye, o bazosala ne bacoopération, atie bango, o balesa ye, o basombela ye silipi, o basombela ye senglet, o bayela ye fufu na 2h du matin, o basala ye bolamu, o balinga ye avant comme président. Bato wana nyonso atie azali bango wana nde bakomi ba ennemi juré na ye. Voilà ma position sur cette. Voilà, question moi les Kima. Est-ce que pour nako président Félix azong sa mwasi na ye ou bien ex na ye parce que ma photo dozo moi na ba cheli biso wana na ba tunyo so bazo landango pour bazaki ensemble. Il faut utiliser DGM ou bien faut utiliser police pour bazong sa moi ex na ye na pays azala ko azwa nationalité. Félix ako solo na yete na ndenge ya ki ex bien amiable et que bozo déranger nga ya wazonga à partir ya isikoza na kukipo malamu. Est-ce que façon monsieur ezala kité bien ka façon ya ko utiliser force net de police ou bien déjà pour na ko expliquer. Félix c'est un dictateur. Il faut enlever vos histoires là
Vous savez vu comment il est arrivé au pouvoir, même au sein de l'UDPS. Est-ce qu'il y a mérité qui moi la 4e humanitaire dans la présidence UDPS, là, Bato Mayelo, docteur Loseke, docteur Puila, docteur Boye, Bato Wana Nyoso, Nani Nande Bonabiso, Moleka. Balokola ki bango Nyoso. Pour la Nini, Batia Moloba, la pouvoir à UDPS. Et ce sont là les œuvres de Félix Tshisekedi. Malgré Yébike, même na Bakasai, il va tout à Mayelo, Balekie, Bazali. Mais, à l'ingé, Kaka Yelo, pour la Yé, moi, la Tshisekedi, Yé, il faut comment, c'est Makanda, Yokola, Moïse, Mi, Bakomi, donc, Bango, a hérité temple, il n'y a pas Panas. Voilà. Alors, Moutouaza, dictateur, Oyo, Akanisaka, Batou, Oyo, Azo, utilisé, IGF, pour intimider Batou, va soutenir rien à 2e mandat, qu'on compte la Batou Makambo, Baïbi. Oyo, amenaçant. Pascal Niembo, maître Niembo. Bouyébi, torture. Maître Niembo, Amoni, na Maboko, famille. Il y a des choses que nous ne voulons pas dire parce que nous avons juré de fermer nos gueules, nos bouches. Ce sont même vérité sur le dossier Pascal Niembo. Le peuple congolais, vous allez pleurer. Vous allez voir la méchanceté d'un homme méchant, un homme qui cherche à détruire ses amis, à détruire sa famille, à détruire les épouses des autres, à coucher avec toutes les filles. Oh, bah, c'est disponible. Mais pourquoi vous devez comprendre pourquoi Toza Nakanda n'a souci Boïté? C'est parce que nous avons affaire à un monsieur qui a perdu le contrôle, l'essence des choses. Azako Lingakosala Batoumabe. Combien de fois nous avons reçu des appels anonymes? Combien de fois on nous dit que Polia, Tokovo Mayo? Combien de fois vous parlez de démocratie? Il n'y a plus de démocratie en termes d'espèces. C'est fini cette histoire. Les instruments de la République, notamment la DGR, notamment la police, notamment les services de renseignement, sont utilisés pour nuire à la vie d'une citoyenne congolaise. Pour ça, il faut comprendre la beauté. Par exemple, embrouiller bien le bon débat. Oh, Bademi Dakar, Bani, ce sont des Congolais. Tout le monde, oh, Azana parent congolais, Aza congolais. Mais le problème, c'est quoi? C'est que la machine IDPS, qui est une machine à mensonge qui est révolue parce que tous les Congolais les savent aujourd'hui, Bazana idée, il y a pour rester dans le pouvoir par méchanceté, par ruse, par violence. Et Gisèle Pella, Azali est victime de plus. Azali est mon côté. Ceux qui vont continuer, je vais citer d'autres noms, de femmes qui ont connu des expériences similaires à celles Merci Ndeko Olivier. Dossier à Ndeko Nabiso Pascal Nemotozo maîtriser Toyebi histoire wana. Je pense que bato ba okota na page Nabiso ba omona comment famille wana bazala to tiré baza menacé ba bilo mo ndenge wana. Donc c'est un peu ça isa penza ma mingi. Na ba fait ya élection makambo et bimi et comme de toko mo na ba vidéo et comme tribal déjà comme ça na Équateur tout le monde ba vidéo et salami bato Équateur bazo le laké ndeko fachi to soutenaki yo lelo comme ozong sa native na biso ya Équateur ozong sa na mboka ba paya. Est-ce que déjà ko créer lo ma bête na ba faire élection pour ça danger pour te pour ndeko na biso fachi? Je jure fidélité à la Constitution et aux lois de la République démocratique
démocratique de Congo. Il a juré de prendre aucun engagement. Il a juré solennellement de n'entreprendre aucune activité contraire à l'honneur et à la dignité de ses fonctions. À l'honneur et à la dignité de ses fonctions. Et tous nos frères là qui viennent nous dire est-ce que Balobara Marama président? Oui. Mais ce que le président est en train de faire à sa propre présidence, le Molamba oublie Bolia, oublie Midala Taylor, oublie tous ces gens qui parlent, oublie Tania, oublie Batoutou. Regardons le fait, regardons le président de la République, regardons ses comportements. Laissez-nous tranquille. Regardez le président Yema Kamboazo Sala. Moi, je n'ai jamais prêté serment de n'entreprendre aucune activité contraire à la dignité de mon fonction en République démocratique du Congo. Je suis un homme libre. Je peux analyser. Je peux dire ce que je pense. Je peux regarder le fait et vous dire mon constat. Mais c'est lui qui a juré devant vous, la nation, devant le juge, devant l'ex-président de la République, Joseph Kabila, a juré d'être le garant des institutions. Mais c'est lui qui prend les institutions en otage à cause d'une de ses copines. Et vous voulez qu'un activiste de haut niveau que je suis, que je reste silencieux, que j'approuve, comme Bob Marley a chanté, que non seulement Bazo Salamabe, mais Bino Botelemi Bozo Peta Maboko. Moi, je n'applaudirai jamais l'immoralité, surtout pas au niveau de la présidence de la République. Je ne suis pas un homme parfait. Mais le jour que je deviendrai président de la République, croyez-moi, je vais bien gérer mes problèmes personnels, mes problèmes intimes, mes amitiés. Vous ne verrez jamais un ami d'Olivier Boli à la télé pour raconter des choses. Vous ne verrez jamais ce genre de choses. Parce qu'un homme d'État, c'est quelqu'un qui anticipe, qui planifie. Nengolobi pourquoi azongaki epai ya mwasi na ye te po baboti bana mibale oyebi bana basi bazalaka mwana mwasi soko alingi yo te akobotisa yo mwana mibale te soko oboti na mwasi mwana moko ekomi mpona boza mibale abandi okokuba yo alingi yo te me soko omoni mwana mwasi akei na yo mwana liboso mwana mibale mwana misato. Donc, à ce considérer que Oyo, tu peux vivre dans tout ça là. Mais Félix Tshisekedi ne comprend pas ça. Ils ont respecté ma maman. Moi, j'ai défendu les femmes congolaises à l'est du pays. Toujours au Bouna, contre ma viol, contre ma parité, contre ma biloko, oignon, c'est ça la vague. Moi, si congolaise, à de la considérer. Mais mon travail et le travail de tous les Congolais sont bafoués par le président de la République, garant des institutions lui-même. Il y a mon oiseau là qui s'est parti, il y a Moka, Bozali Bamba, na Rokene na Rwanda, na Rozomususu, na Rokene na Burundi, na Rozomosi Mususu, na Rokene na Angola, na Rozomosi Mususu, na Rokene na Centrafrique, moi si congolaise, a fini Bamba. Et ce que le président a fait, c'est pire que Kofi Olomide qui n'a sorti que de verbes. Le président a agi contre. Imaginez-vous, un président de la République, garant de la nation, garant des institutions, chef des armées, a dit Basoda ya mboka na ndaku ya mwasi na yemo pour plaire à une autre femme qui est d'origine rwandaise et qui peut-être de genre
Mbumaï. Imaginez-vous que nous avons un président qui a peur d'être tué. Est-ce que pour ça, la ramification, vous ne voyez pas comment notre pays est en danger, que l'occupation est assise aujourd'hui. Les bossons, il y a président de la République, il y a pas si congolais. Ce n'est pas simplement les gens de l'Équateur qui pleurent, c'est tous les Congolais de tout bord, et même les Kassaïens. Ils se disent, mais on a écouté la vidéo de l'activiste Lanani Denise à Belgique. Elle a dit, j'ai insulté des gens pour Félix, mais aujourd'hui je me rends compte, j'ai fait des bêtises. Je demande pardon à vous, les Congolais. Plus question du tribalisme. Elle a promis d'être cohérente. C'est ça le Congo d'aujourd'hui. Les gens ne sont plus dans vos histoires de tribus. Les gens regardent les faits et les analysent de manière intelligente. Et ça va faire. Tomoni Mwasi Yamutu, Badinelier Armée nationale. Pour dire que c'est un incident diplomatique. Cette histoire est aussi la tête. Merci Olivier Bolé. Voilà, merci autour de Olivier Bolia, on a réaction naie pour Mambo Eleki au Italie, Ndekolabiso Gisèle Pella, le temps total rapidement, je pense que Bandeko ba commentaire sur Bandekolabiso, bazana moi ba commentaire total et puis totangango. Entre temps, Porto Chité na dossier Italie Ndekolabiso bandeko biso mibale parce que na évité ndeko Olivier Bolia le lobby de Denise na koza rwandaise est-ce que vous prouver biso que la rwandaise avant na pesa pour pas conclure moi message na bandeko ba Hollanda biso na au Italie dossier pour tout que na makambo concert Yahweh Werason finalement et puis concert les a annulé et Robert Tate message les anini na ba démarche ni bosale parce que tu ba ki le bosso ezala ki iole les ambazambe za soutien na mo beaucoup mina niveau ya combat beaucoup mina ngo échanger niveau ba démarche ni bosale pourquoi conseil za annulé et Robert sous na date le 25 côté conclure maman etali dossier Denis et maman Denise Nyakero na maman Gisèle et puis to kwea na maman etali concert ya Werason malba mboka. Un instant. Charles Aya Banako Sala Pona, ambassade à Rwanda dans l'ordre. Et le Nyakeru, comme je l'ai dit, le Nyakeru, c'est une ville du Rwanda. Donc c'est un nom, c'est une appellation qui est d'origine rwandaise. C'est comme on le dit qui quitte. Est-ce que ce qui est dans la Rwanda, on est Rwandais comme les gens qui quittent, ou bien comme on est Paul qui quitte? Non. Ou bien on est garçon moko fille moko na Rwanda comme on est Marie-Jeanne Lubumbashi. Ada rwandaise? Non. Ou bien on est mutu moko comme on est Mbujimai na Angola. Non, le nom Nyakeru, c'est une ville du Rwanda. Et Nandenge, il y a Bamboka, jamais Kombo Moko Boye, et Outi Namboka Msusu Beza ya Babitan, ya Mboka. Même Ndenge Bazo et Belambo, Bisoto Kumara, Ndenge Wanati. Donc c'est un nom rwandais, Nyakeru, ce n'est pas un nom congolais. Voilà. Voilà. Beza ya Bakokonae direct, ou bien ya Bagrands-parents, là, c'est à elle d'ouvrir son cœur et de nous dire pourquoi elle porte un nom qui est d'origine rwandaise. Voilà, dossier conseil Werason, finalement, Souka annulé. La démarche niveau sali, pourquoi conseil Rwanda a annulé? Olivier Bozo ke musala, ba combattant Bozo sala, neko Werason a lozo lela, yé pas zolinga ya bosala musala na ye. Bino bo télémélier, moya sala musala les até. Ba démarche niveau sali administratif, o yo bino Bozo ba ke conseil Rwanda bo bino bo sali ke ezala annulé. Na quelques mots comme ça tout déborder de la temps pour toute cette émission. Alors,
Rapidement, donc, Nalingeka Bandikoba Mona, Kenyaki, Ruyangoyo, Nagogo Bosala, c'est une ville du Rwanda. C'est pas un nom congolais. Donc, dans le but que des Kwaza congolaises par adoption, mais ce n'est pas d'origine. Le nom là, il n'y a pas dans la vie sautée. Zong Sara Soso, Zong Sara Logo Laxi. Nyakeru, ville dans le nord, il y a Rwanda. Yangoyo, Zana Luka Katera. Non, voilà. Yes. Voilà. Nyakeru, c'est Rwanda. C'est une ville de Rwanda. Il s'appelle Nyakeru. Dans le nord, il y a Rwanda. Ok? Donc, tout ce qui a un débat, il y a un bateau qui est censé. Ça va rechercher et ils sont là pour faire les applaudissements sans qu'ils aient de preuves. Alors, pour pour clore, il y a vraiment maman, maman et Afrique Sony, Congo Sony, et vraiment pudeur et zalakité, méchanceté zamini. Il y a un Congo, on peut se parce que ozokumba ngo na méchanceté, ozokumba ngo na barando, ozokumba ngo na ba vengeance, ozamba lobiki botika soki Félix azali mobali no tika nzambe alakisa ngo me kobengana mwana mwasi oyo yo na ye bolebiki Félix abala motu te ozomona lakisa biso nini bafoto ya mariage coutumière to neloko moko sûrement bafoto wana ekoexiste na moti. Alors, donc, il y a un dossier à Yawera, en tout cas, elle a difficile pour sa transition, la question, on a épineuse, il y a Gisèle Felana, Wera, tu sais que tu as un concert, tous en a besoin, tous en a besoin, il y a un voyou, il y a un musicien, il y a un et puis prise à sous que les gens sont au marché. Alors, sur le Botali, décision, il y a préfecture en France, que non. Bon, voilà, Ouira, Bimaki. Et puis, Bilon, monsieur Zali Otoyoki, notamment, Bangoulou, Ouira, Tchaki, Bakombo, Pelé, et Bilon, Kwanagnon, Sorobe, et Contribiaki. Et puis, sans oublier, il y a des élections en France dans 7 mois. Donc, Balini n'a pas trouble été, élection et les cas, pour épouer. Nyon Soana et Contribiaki. En tout cas, contexte, Nyon Soana et Akouzi, et Zaki Mapé. ezaka bandeko na biso bawera batambolaka na bavoyou batanga mingi te epuis bazalaka batetu omoni mosusu akotaka bandako ya nganga bakomaka na baconfiance moko bo alors baconfiance ya bakisi na bango nde moto esalaka ke bazalaka ke na kosala yango kaka mais il faut ebake bapays mosusu ozala bakisi na yo mais loi ezali epuis bazotala mpe bien-être ya bato nyonso. Chose que Wera na Congo, na Mboka na Ewana ya salité Congo. Alors, il rien. Mboka salité, Mboka Mbindo, Mboka na ebite na loba. Masala nga mo okuto, azana kino na Olivier, obiki na Kinshasa, il y a 2 communes où ils ont moi propre, à Bikombe, na Limete. Avec les restes, il y a les arômes, donc les odeurs partout. Basolo, il y a ma poubelle, Basolo, il y a Binoko et Pola, Basolo, et Wera ne dit aucun mot par rapport à ça. Mais Aïni, Aya, Kobeta na Zénith, Yé Moutaouti na Mboka Bambasu, a critiqué le côté, a l'obaka le côté, Baya Kobeta. Alors, ils ont compris maintenant que concert et aux alatés, en tout cas aux alélotés, sorti Babani Kopunda pour la vie sauter dans le Congo. Ça y est 10 ans, donc petit ça va en musique. Mais ils ont continué toujours, même langage. Ils connaissent le côté. Toujours quand on va faire béton, JB Azobo va faire béton. Ce sont des gens, je ne sais pas, Bazanga Bolingo. Bazanga Bolingo. Il y a un moni, biso toloba ke musique na bino. Beaucoup bêta té. Boti kana bino beaucoup bêta té. Si beaucoup comme na moi graine ya Bolingo lokola Sénégal, nyeto kondima. Mais lokola bozaka ba anti-Laos, ba anti-Congo, ba anti-Bolamo bana mboka, ba anti-ke Congo comme propre, ba anti-ke to développer mbo. Pour retirer la ko bêta té dans que ba bolia, biso
Voilà, merci beaucoup Ndeko Olivier Bolia. Je pense que le message et l'équipe, bateau bazaki Rolanda Bisso, et belé partout, boyoki ezaki Olivier Bolia, alors peut ça point de vue naie, normalement et l'équipe, bah commenter bateau, tout ça qui tant benda ya bota la ngote pas sur ngato tika Ndeko la Bisso, à l'oba. Tope simbote na mama na biso Victoria Molonda azolanda biso na Angola kuna alanda biso mingi na tele 24 awa azo soutenir pe Ndeko Olivier Bolia na makaniso azalango o balandi biso merci mais ma message ezali quand même pour na kopesa na bana mboka na tango tozali ndeko totika ba biloko etali ba parti pris fanatisme ma mbebele Congo touti liboke moko ne mobuta za koloba lisanga moko combien d'années pour na lelo to kabwana pouvoir ya ceux qui ont ça la demande tout que na ngata demande pour na 5 ans ou 10 ans congolais to kabwana pour na bablo ka futilité lelo tozo tanga baluba nyoso tout te bazo bénéficier na pouvoir tout comme bangala pe nyoso tout te ba bénéficier na pouvoir tout comme Swahili pe nyoso tout te ba bénéficier na pouvoir. Tout ce qui est politicien, aussi à critiquer, laissez-nous faire notre travail. Au hasard, c'est Nabiso, tout ce qui est à zone na moka na ye, pour na soi-disant connaissance na yemoko, à comme président de la République, tout le monde a fait bateau. Président Legi Nanda Kunangayo, Kepo, Olukamwa, pour embauche, Olukamwa, et moi et loko. Ce qui sert Nabiso pas salaki à mopo, babota ki na ye, bazaraki na ensemble, vivre ensemble, yé pas ça la première activité dans le Congo. Alors, la situation va s'allier à la zone, c'est un peu de rapporter. Ce qui est pembeni ya présidente, tu es vie à poto, ni vini na zo bande la zéro, na mboka zozonga. Toti ka babiloko ya ba parti pris, babiloko ya ça c'est n'importe quoi, makame belé. Non. Tu fais partie à Kasai, le problème est concerné car imaginez celle où on s'adaki à Kasai. Parce que muto aboyi aza muto pe ya mboka na biso to ilongola na nuka ke ser wana Gisela ya province mususu to chaza ndeko pe ya Kasai siko bazonga seke bolinga bolo ba peka ka zui ya zonga ne bozo critiquer non il y a des temps faut totalaka to tambol ba marche belé la plupart bato ba répondre na biso za bato yo ba bunda pe ba combat ba marcher na biso ensemble to marcher pour la dignité femme congolaise lelo yo ndeko na biso wana kozonga na zozonga tebi déjà ndé na communauté na biso za la communauté congolaise ndé zalaka il faut tout soutenir femmes congolaises au monde bazo critiquer boyaka ba basi bazo critiquer ba ndeko na bango basi ezala pena bala mingi te en tout cas is ndeko na moni mama na biso Cécile Lobi peut-on expulser une congolaise dans son pays voilà ils ont ba question ba ndeko bazo tourna en tout cas, va commenter les ébélés là, est-ce que beaucoup le président de la République n'engoa papa président Adam Moutaza public. Tant que nous benga président Fachi Béton, c'est ça nous respect pour nous benga président Béton. Na normal penza. Est-ce que nous benga président Béton? Donc, Adam Moutou public beaucoup peut ça y bani, tout peut ça conseil parce que yo go sing audience de, au go mon président boyem c'est président Salmabé. De conseiller mususo obaso seka ba conseiller belé wana to ebani hein to yi musani ba sala peme na fatine bazawana ba conseiller musu bazawana comme pe kufit parce que so yi bazongi ici pour ba conseiller musu to comme ni ba sala peme na ndeko fati donc ba sala ba yebi to za blo musu so musana télé te je pense que vous avez peme na ndeko fati blo musu ezalaka ngai po na zongi sa mwasi na ngaza na bar par exemple na se zonga na palais na utiliser ba policier pour azonga parler na ko utiliser autorité ya mbali na yo seke kanga bisaka na yo si ça fait zonga na ndako fait seule façon de vous fâcher fala ça la les gars bien vous à la fanatique te il fallait y moga zonga ça na ndenga bien voilà au vandi aux autres déranger pouvoir na enveloppe na yango yo ta na ko vanda na nokuna so ma me komi bien na zonga ça pour na ngai seule façon na mona yango o esa humiliation pe o ndeko boke chalo baka humiliation peza
président qui a engagé pays ou pays le la RDC na New York. Voilà biloko zo bimana simane bat ba obeta mabo na sima. Imaginez mboka président qui a lobela mboka. Ana simane bimi a expulsé ex na ye azongi na New York. Bino bozo ba se façon lobela président ezani. Est-ce que vous pouvez considérer mboka la so RDC na biloko bo. Considération yozala wapi. Respect d'abord ya mutu. Ezate ex na go ibsa ye normal zo enveloppe no zonga. Voilà, bref, les gens ont tout le bas moi. Il y a un message au Pasakawa. Ne quoi soit temps Félix Awotala. Awotala mo. Awoyoka. Akisani basa mutu. Akosa blo musu na ignorance. Tout comme Peto Golo ba yebi bete. Tout comme Ayebi. Alingara déplacer ça na manasimanae. Je pense pas qu'il négocier un pénal qui fachina makasi. Soka komele na palais kanga bisaka yena mwa ba conseil na ba garde ba chena viobe jet privé zongi na ndenga ya tolba ya kulu dimba mutalinga mona pete tunga pete yebelo omote mais je suis ça na public bazuye tozo mona ba chena first class ndenge ba message la biso ba chena avion azongi mokili mobimbe moni siko wana pour respecter président na bino nanu yonde kozo lobake est-ce que wala président boy ndenge bino osali est-ce que vous respectez président de la république. Le président est parti représenter Mboka na New York. Bino kote World China babiloka basheri. Voilà. Merci bandeko balandi biso za pasi eza remarque il faut to salaga ndeko président landa biso ayeba ki asalibe asa mutu asa na berer na ye oya ko sala ngo boete be élection zo ya lobby. Équateur eza na ba siège mo ebele pour ça la paix influence na président et ba voyer les cas. Ata Équateur te bandeko suspect ba problème su ba moni c'est pile na acte wana te. C'est pas bien actualité. Il faut que avoir d'argent dans l'élection de trichard la biso. Bilo ko wana sala qui sera crédibilité, il y a président ou bien crédibilité ya mutu. En pleine élection, il y a ça les loka boye. Na ba mboka ne ba Canada. Na ndimi kuzute ko zonga sur pour la au postuler na ba mboko pendeza organiser ne ba mboka. Bref, ne relever bon la pour conclure, peut-être ce mot de la fin, ba ne walandi biso belé. Oyo ba yoki, o ba partager, o ba kataka. To lobby oyo to sepe nango te parce que ce que bomona ka fachi azaka président ya Kasai etalibino fachi aza pona ba congolais tout ce que to sepelité seule façon voix ya ko pesa un message yango to pesaka aza mutu yango yo président obeti mabe fala ko benda Gisèle pembeni o futele ticket o chena jet privé azongi bo fanda na kuna to mona ba président beli basala ngo yo ba président bele ba leki na Afrika webi ba maleka botuna bato ba leka na Cameroun botuna isora Chantal Biya ndenge ndeko président ya Cameroun na Chantal Biya tous les bateaux ba leka na Cameroun botuna est-ce que vous avez les réseaux sociaux ezaka marka ba histoire ka kote Chantal Biya botuna bien ba ndeko ba leka na Cameroun pourquoi ka biso ndeko life bona to si ça message ya suka la bandeko ba landa biso pour to conclure donc la lelo. Oh, un instant, nego. Un instant, nego, live bola na check na all hour. Voilà, Malbamboka. Alors, merci encore une fois à Balandi, au Balandi qui sont à travers le monde. Et encore une fois, pour remercier Yo. Et pour rappeler à Batou que ce que nous faisons, c'est des sacrifices. Nous ne faisons pas parce que tout venir féliciter, tout n'y a ou non. Le Congo est un pays qui marche dans les mensonges. Alors nous, notre rôle à nous, c'est d'amener la lumière chaque fois qu'il on le peut. Donc pour l'attaquer, version sous le fait. Et dans les pamonio sur l'équipe, et là pour mon aime des autres Castoni, bon, appelle Sony à Kondimason, ce que le président fait, c'était Kabila Pena a dit au savoir. Alors, donc, tout gérer ma vie n'a pas privé, malin, on peut Tom et Mahote, que au dîner, ma soldat a payé, bah, qu'il ne vous bénana moi, si tu vas menacer moi, si tu moi, si n'a pas dîné, moi, si on va donner pour le Congolais, expédier. Gisèle Pella, que vous le vouliez ou pas, elle est vraiment dans son pays. Elle est vraiment dans son pays. Donc, arrêtez de connaître sa histoire. Ma député Belé, ma belge, ma miibi. Président qui a Félix, ma vitier, ma belge, ma niembo, ma belge, ma
na babelge ntango bolobaka kutu oyo mboka na biso basekret okende na se kaka parce que babelge nde moto atimbi gouvernement congo babelge noir babelge nde bango tu baza na autour ya Félix bacongolais te na ndenge ya droit alors kopona kaka motu moko garçon oyo papa alain so nakobakisa oyo garçon atekaka bombe wana oyo ya Tunisie balakisa ya biso estce yo balakisi biso ntango barepule bango voilà bato bazoteka babombe contre peuple congolais Félix encaisse bato bazosala mabe na est ya pays bachinois bakoma na baterritoire na bango oke kongola bookuma te lelo mpe tomoni Félix au congolais d'origine rwandaise abengani congolais na mboka na ye tozokende tiswa siko deuxième mandat ngo Félix ozoluka kwani kaka lolendo ya deuxième mandat François Hollande aleki na mayele asala mandat moko akenda Nicolas Sarkozy aleki na mayele na badiplôme na bala asala akenda Donald J. Trump milliardaire asali mandat moko akenda oyo sotinga mana biso nini kaka mpe tokontinue komona makambo oyo mauvaise éducation qui voyou na pouvoir qui voyou na gouvernement partout peuple na misère makambo ezobimisaka na poisa donc totika totonga mboka autrement et merci à tous que Dieu bénisse la RDC malgré bomoni Félix aza bolemba ete aza ndeko na bino bosunga ye a changé mais deuxième mandat Félix tikako tika yo merci ndeko Olivier Bolia merci encore bandeko balandi biso belé maman Cécile Evezi bandeko balandi biso partout bakombo mwana otala pena ezate maman na biso Victoria Molonde na Angola alanda biso mingi kuna bato alanda biso partout merci na contribution na bino beau partager l'émission bakataka bokata voilà c'est ça merci beaucoup tokomi na suka émission na biso tokutani bongo dimanche pour la suite ya émission na biso bo s'abonner bel encore na page na biso Télé 24 na YouTube na biso Télé 24 ezalaki émission Tokoloba Télé 24 et Toronto Canada merci na Gervais Lilili merci na maman Booster maman Julie oh Télé 24 Live, votre réseau d'information.